BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. On m'appelle Bibiche Mbombo Plasma. Vous informer, c'est mon souci majeur. Je vous aime, je vous adore, mes amours. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas par la grâce de Dieu, ça ira. Merci beaucoup d'être connectés. En tout cas, si c'est votre première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous, votre commentaire, Wana, et la cloche de notification, hein, sans oublier de cliquer à cette cloche pour ne rien rater. Anytime to change news, Bozawana et aux notifications. Et Kosalayo vrai kitoko. Merci beaucoup, mes amours. Qu'est-ce qui se passe entre l'artiste musicien Binafile et Mama Laure Lemba Mbongo? Vous allez découvrir Boke Musikate, surtout Bokendete. Aweza, il y a à boire et à manger. Na lobinga vraiment na fan d'arrêter butu non look la bino ba news ni mezoleka awa na communauté congolaise. Donc chaque jour to la tozo la muka na ba dossier sika. Merci beaucoup. Non la bino boza mutema ya kokita, non la bino vidéo. Non vidéo. Bon on a déjà vidéo ya wana zo circuler. Mais avant nous souhaitons un happy birthday comme on a toujours l'habitude de le faire dans cette émission. Donc c'est la coutume de cette émission. Tout souhaiter birthday, happy birthday na bato ba fêter lelo. En tout cas, bon enjoy na yesu une année de plus et qui ça makambo bien na vie na bino et mes condoléances à tous ceux qui sont éprouvés. En tout cas, we are together, awa toza ensemble. Courage, nzamba pesa bino makasi et puis bato bazana bopito bazana maladie, en tout cas bonne guérison partout bozolandangai. Je ne sais pas la situation à laquelle bozolanda émission oyo, bonne guérison, et ceux qui ont de stress, des problèmes très graves, je vous demande de faire confiance à Dieu. Nzambe akope sabino posa motema na bino et puis ako résoudre ba problème na bino. Voilà, je vous laisse suivre la vidéo et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Moto nase okomisi moto tina wana baninga bakomona bakakumisa komona yo uta ebandeli ya moto okamataki seputulu elokwazangi nango tina yango salelaki moto elingi koloba seboye angaye elokwazangi nango tina epai nayo ezana tina boyo zali nzambe na bomoi yema yawe nanani nanene Konzi ya mama inanga nzambe na ngai nagende lisusu apishilo na ngai yonde ezali na maloba ya bomoi opesaka elonga yonde nzambe na ngai liloba suka ya bomoi na ngai esimami na yo libanga na ngai bipainga na suki yango eza suka te obesaka makasi yonde nzambe na ngai nzambe olokotaki ngai na se olokotaki loba yonde kolo na ngai loba yonde yaya na ngai lisiba ya bomoi nzambe na ngai ezali mpe na miso ya botomba Obesananga makasi yaya Obesananga makasi yaya Loba yanezamenanga. Voilà. Hey, hey.
bomoi na nga nzambe na ngai nakende lisusu apishilo na ngai yonde ezali na maloba ya bomoi opesaka elonga yonde nzambe na ngai liloba suka ya bomoi na ngai esimbami na yo libanga na ngai bipainga na suki yango eza suka te opesaka makasi yonde nzambe na ngai nzambe olokotaki ngai na se olokotaki loba yonde kolo na ngai loba yonde yaya na ngai lisiba ya bomoi nzambe na ngai ezali mpe na miso ya botomba obesananga makasi yaya obesananga makasi yaya loba. Et voilà mes amours, non qui chair de poule, je vous dis, non qui chair de poule. Yomoko motolo koza kinga inase, yomoto mototo bolinga. Olingi bisona se aloboko na yo, ezali sekele ya botomani. Hey, nzambe na ngai, non qui chair de poule. Maman Lombongo. Moi je vous dis ngai na bando bini sa ba majorette. Nanzembo Lombongo, nanzembo frère Patrice. Wona na moi muki na bini sa ba majorette na église to chenzembo na black si bon pas de danse. Pour nando bine, on a zama muki. J'ai dansé na banzengo Maman Lombongo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu. Qu'est-ce qui se passe maman? Ah en tout cas Nazangi Maloba, franchement, je vous dis, Nazangi Maloba. Je manque des mots. Non, qui chair de poule. Mais, moi, na mobalobi na filé, moi, je vous dis, un jour, à Oyembe Lanzambe. Parce que, azana yembe le moko ya chair de poule, yembe le moko ya mawa, yembe le moko, à transmettre l'oko moko boy. Toza awa bandeko na ngai na chaîne Bibiche Mbombo officiel ba abonné na ngai un jour nga na oyebisa bino ke bina filé o azongeli nzambe. Banze moné nyonso ezalaka mawa. Ata banze moné profane yembaka. Tu sens que non et transmettre message moko o ka feeling moko boy na comprendre até. Na comprendre raté. Jour mususu a interpréter nzambe Marie Misambo, je vous dis non. Oh papa Nanaza sur bina filé ozongela kanzambe. Oui, je sais. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui et toi là-bas yembi na mboka na biso. Je vous dis dans bas commentaire oyo bato ebele basengi Maman Lombongo sala ka featuring na bina filé. Maman bo sala kaka parce que moi nazana eloko nzambe. Botala maman, je vous dis nazo chez la bino vidéo na Maman Lombongo ye moko a posta na page na ye. Boye bisanga ezane. Eza kimokili. Non tshela bino photo. Place Maman Lombongo a posta ngo. Ye moko ayoki a mosela nzambe mais afandi ayoki non. Il y a aussi des gens qui peuvent interpréter. Ça fait la fierté. Bon bato mokili ba ozala bongo ba ko interpréter ngo kana ndenge na bango. Bato ba olobaka ka ye muto asambelaka ndenge ni aoke poster bina filé ou bien vidéo ya bina filé na page na ye. Oui, toza ba être humain. Yo kasi ba Maman Lombongo be ba chanteuse o ba yokaka ba chanteur ba musicien chrétien na koloba. Est-ce que ba yoka bantema ya werate ya mokilité? Attends ba mato esama pona yoka ba yoka kaka. Soko otamwa na nzela par exemple. Oza mutuko kangami na embouteillage bar mo réseau beta nzembo o yeba ke mungongo ya wera to ya jibet ba yeba ka baza batu ya baza batu. Je ne sais pas, est-ce que featuring yana eko salama parce que biso ba congolais musana biso ka eza interprétation musana biso ba congolais za interprétation tozo makamuka na sonsa mabe. To comprendre makambo kaka na sens moko ezanga mutu na makolo biso ba congolais on est comme ça. Soka sali basali featuring. Est-ce que et ko créer problème té pour te yebi que no ba mission chrétien ba taxa ba on a ba biloko nyonso
bataxaka bango au fait na ba biloko nyonso bako bambo eloko moko yebi mutu na makolo te. Mais tomoni quand même Maman Laure a posté na page na ye. Donc à reconnaître grâce au le frère Azanango. Bato musu tomona babandaka boye abandi na mokili suka na ye wana aye ko konzimila nzambe akomosana musique chrétienne. Tomona ki nani Idima, webi Idima oba yemba na Flavor. Idima lelo ando embela mokili ema bantembo ebele mais lelo akomo yembela nzambe atiki na yeba musique ya mokili akomi no yembela nzambe na ye. What nothing you can protocol there is nothing you cannot do protocol breaker there is nothing you cannot do Jehovah overdo. I have tasted, I have seen your marriage. One time move another la. Ayemba nzembo wana. Mais abandaka le nzembo mokili. Mais lelo komo yembela nzambe. Frère Binafile, moi je t'appelle frère Binafile, papa Zongela Nzambe. Parce que grâce au yoza, on a grâce moko particulière. Oui. Oui. Zongela Nzambe papa. Zongela Nzambe. Pour mon gongo yoza nango batumusu. Donc Nzamba sala mutna ndenge na ena grâce na ye. Mais yo ozo connecter grâce moko feeling moko oza musicien profane mais oyemba nzembo Nzambe lokola lokwa mutu moko azana aza chrétien parce que ezana mafuto ezakati na yo. Featuring oui, na moni bato bache featuring et ça la bien ouais. Mais Maman Laure peut-être azo éviter ba coller na ba façon nyonso. Parce que vous savez, Maman Laure Mbongo, c'est une femme qui se respecte. Hein? Maman Laure Mbongo, ba musicien, ba fan na mariage te, ba fan na bakabwana kaka, ba musicien chrétien, ba bakabwana kana basina bango. Maman Laure Mbongo oyo. A sali 20 ans de mariage. Na mobile na papa Christian. Depuis babalana. Tilelo 20 ans de mariage. Bazaka together. C'est pourquoi ba potake buzobate. C'est pourquoi muto poussa na te. Yongo moni makamu yo so bimela ba sœur Marie Misamu, ba sœur Eunice, ba so linga ba initier bango ba sala bango, c'est parce que ba moni bango bazana occupé te, ba moni bango comme ba femme libre. Oui, ba osa Nzambe. Mais jusque là bazana occupé te. Et ça pourquoi Maman Laure Mbongo mobile na a manager na ye. Yo so kozana pour sa contrat, c'est son mari qui va parler. Mobile nende azali boso so ba contrat, il fait tout. Si yo mutoko ya na un esprit ya kolinga ou bien pote buso ba olinge komise moi si na yo e kolekate parce que tu parles toi avec son mari. Yango moneza c'est vraiment difficile que ba pota Maman Laure buzoba. To ebika ba série moko boye ba série film moko boye ndokanga Maman Laure Mbongo suki akufaka et tout quelque chose comme ça les kanaka ba série moko o Maman Laure Mbongo azaka attaché azaka conseillère ya Maman Olive na so ba série wana nde ba potaka Maman Laure ebika congolaise alaka bongo Maman Laure mutabumisu mwana ya mwasi ya bato mwana moko so akanga kasuki akindokanga suki Maman Olive suki je sais pas et ça bilo mo eleka kala ba série wana tout monde qui ba potaki Maman Laure mais na buzo ba nyonso eleka na communauté tout monde na ka ba pota Maman Laure buzo ba te pourquoi Azanon est marié Azan marié en plus c'est une mariée qui se respecte. Oh tambola na bobangi Nzambe. Azan marié, Azan protégé. Si tu es marié, tu es protégé surtout par ton mari et surtout si vous êtes de chrétiens. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est difficile. Au monde que mutoya alingeli au bout pour anytime place nyonso zo kendo za kana mobile na yo. Boy bisanga loko ba chanteuse oza libre. Ba invité yo na Nairobi, na Kenya, oui aucune équipe na yo, mais ola la équipe no na kati ya chambre té. Anytime so ba lobi ba piéger yo. Ba piéger yo kitoko. Parce que tu n'es pas accompagné. Pour so ba lobi kana chambre na ba lokelo chambre ba chelo ba caméra cachée na chambre wana. Oye bandeni. Bazelo mona butumo mutumo azana double clé pardon. À côté lui on a quatre chambre wana. Oyeba nengenene. Oyeba te.
okoyeba te yango ezaka toujours conseiller soki oza star oza mibali kuta ekipaka pas tellement mais mibali mpe oui oza star zala marié yango mona bato mingi aza atombwami ye wana bali asa toujours accompagné bafisto mbui bango wana babali jeune garçon baobala bao nyonso oui okoma na niveau moko célébrité si tu es seul ekotindoka na kindumba parce que toutes les femmes ou tous les hommes bakoza toujours attiré na yo parce que tu n'es pas encore marié. Yongo mona mama long mbongo azo garder toujours dignité na ye malgré ba série moko ba potaki mobile na ye oyebi congolais so ba pota yo savon na miso ba pakola o zelo a potopoto na miso ba potaki mobile na ya mama long mbongo abimana mibali basi boye abimana ba chanteuse na ye et tout bato baloba buso ba wana donc congolais soko za célèbre ba kolukelo kaka moi défaut moko boye bon lukeloka eloko mo boye ba bambo na nzoto ba salir image na yo ba déstabiliser yo c'est ça le congolais soko monika muto komo mata ba koluka ka moi défaut mo boye erreur moko sala na 1995 ba ko bimisa ko ba déstabiliser congolais alukaka siksa muninga te congolais alukaka réussite muninga te soko monika muninga komo mata boye oui mutema mabe mati qui mutema mabe botama en tout cas vraiment na ebite nzambe jour à sala qui mutema mabe et ça jour à sala congolais na ebite so nzambe na sala qui mutema mabe surtout Satan je ne sais pas mais mutema mabe jour Satan salango plutôt à salango na Congo donc c'est ça congolais so amoni oka komika na vitesse moko boy alukaka déstabiliser yo abambo eloko asa elo ba makita ndenge na ndenge yango bomona mama lombo ayembaka na ye mais akoma ne mama pasteur asala na église na excusez-moi sorry asa l'église na ye azo évoluer ye moko azo teya azo mata azo kita et koma bongo ba mission chrétien mingi koma nonka bongo oyembe suka nango okomo teya komo benga bat na ngomba presque ba sœur nyonso o ba sœur Eunice ba nyonso ba komo kenda bat na bangomba ba sœur Tamar ba okenda bat na bangomba ba oui na musala bazo sala soko za état de prière te aussi la lokola mupepe o sala ka succès ya sœur oyemba utamana oyali kambo nanga nzambe na yo nzambe nanga ayemba ka bafandaka na kit sœur wana sala succès nzembo wana mais nzembo wana depuis beta nzembo wana moko kenda wa neba ta kombo na ete et ça la succès les paniers circulent encore oyezali tango nanga dukana la oyali kambo nanga basa rebelle basa ba succès kana banzembo moko bakenda wapi soko oza na vie de prière te oza na encadrement spirituel te tu n'as pas plutôt un homme qui est là tout près de toi pour te soutenir yango na vie nga loba mingi il faut que bala moi si ya vision moi si ya destinée tout mobile est destiné ko simbo na loboko po to mona mama lombo ana grâce ne ya koyemba nzamba sali grâce akutanisi na mobile na yepe producteur mobile na yepe aza arrangeur si je me trompe pas na sujet wana nebi ki azaka na domaine na musique nzamba kutanisi bango yango moni ba évoluer nga na ba émission na ngai oui na sala ba émission mais na pesaka toujours conseil na motiva toujours bato na vie bandeko nanga il faut luka ozala mo sa destinée to mobala destinée surtout ceux qui n'ont balité oza célèbre tu as de vision oza na ba ambition na vie na yo oza na poso koma mutu munene sambela nzamba peso mobalo ko aider yo mobali oyo to mwasi oyo akosimbo na loboko mama leur a évolué pourquoi parce que mobali na aza na domaine wana ana vision wana soutenir ye to mona air moko o mona pe mobali na ye na banzembo mususu achevoa
tout le monde a ango. Parce que aza mobile est destiné. C'est ça. Tout le monde a par exemple Maman Nadège. Na pasteur Atom Smouba. Ngana linga couple na bango parce que nzamba sala bango bolamo. Parce que moi si na mobile boa domaine moko. Beaucoup avancé, waouh, bo simba na loboko, oui chérie on avance. Tout le monde a bon bazo avancer lelo. Bon ça makambo na bango. Joël Tatou na moi si na Simian. Omote ke dio wana ezo simba. Ezo simba parce que baza idéologie moko. Mobile azote moi si azoyemba. Et ça bongo. Frère Patrice na moi si na ye. Mingi ba osala biloko soko zo sala koti sa mingi moi si na automobile na yo na domaine wana po bozala soude po ba tentation ezala te. Toka pasteur Atoms ba pota ki buzo ba série mobo o a che moi si mobo ezemi na poto. Congolais biloba loba toyoka ba série moko e bima wana mais teme sakili ka moko e bimika na kuzu. Donc diable soka lingi a détruire yo. Ba ko bambelo eloko mo tu ne connais pas la source. Mais si tu es accompagné, ce que moi si, tu es accompagné avec ton homme et que la difficulté ma casse pour bapotayo. Mais si tu es seul, osa oui, tu es osa célèbre, oye melanzambe, mais osa non seul, tu es divorcé ou tu n'es pas encore marié. Ba poto ka buzoba, ba ko pakolo poto congolais. Congolais na biso ba potayo. Zana mobile destinée, moi c'est destinée. Pour garder crédibilité, non, avec la prière accompagnée. Et ça, par contre, moi, je ne parle pas. Mon bal n'a qui a signé papa, la producteur, oui, tout ce qui se passe, yo so la kana mon bal n'a. Et si pour ba ko piéger yo boye, mon bal no zawana. Pour na ba chambre bokenda wana, o ba chanteuse, o ngana yemelanza mais merci. Mais à l'accompagner, soit au chambre au kolala, tu dors avec ta sœur. Pour mon kilo et baby, anytime bako piéger you anyway. Bako sala ba bloco moro you don't understand. Bina filé, asa la musique n'est profane, to bi ka ote pas Fabregas, asa la musique na ye. Mais musique na ye et transmettre un message moi je vous dis. Biso nyon soto sambela to ba chrétien to sambela mais na musique ne bino mo boyoki ka son hein. Boyoki ka ndenga yembi. Maman Lombongo. Moi j'ai eu de chair de poule. Na yoki misunya soso. Tout le monde a lingala. Chair de poule na lingala misunya soso. La chair de poule. Misunya soso. Non qui ba misunya soso. Vraiment. En tout cas, je vous aime bien mes amours. Je vous adore. En tout cas, un jour Soki Tomoni Mama alors Mbongo asali featuring na bina filé et osala biso bien to sepela nango parce que a interprété banzembo ya Mama alors Mbongo très kitoko. En plus maman yemoko a posté na page na ye. Cela veut dire que azo reconnaître grâce ya Sœur Lombongo ya qui ça azo reconnaître grâce ya frère Hugues bina filé. Yemoko akomi yango wana photo yango wana mon frère Hugues bina filé tina tezana tina tina tezana tina waza nzembo o biso photo yembana ba vina biso yoza kamot itala yolo kotaka moto nase yokomisiye moto tina pona baninga bako mona bako kumisa kombo na yo uta ebandeli ya moto yokamataki seputulu elongo ezangi nango tina yango salela ki moto elingi koloba seboye elongo ezangi nana manena. Tu sens Maman Lombongo ma série wana yonani au téléma tina tezana tina on a baba série to présenter l'examen d'état si je me trompe pas tout ça non ya to présenter l'examen d'état hein tout ça on a 6e et quelque chose comme ça donc c'est ça
Merci beaucoup, je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés, vous informer, c'est notre souci majeur. News Otoyaki Nango Yangoana. Merci na confiance au bino bozo pesa biso. Bon continuez à s'abonner et puis bisope tokosa la bino kaka musala kitoko. Merci beaucoup. Bisous et bye. Restez toujours connectés. Bye.